Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bikaya compter la vérité. Uzeiki salou, Vérité maquée c'est Tikana yebi sayo Niki. Oyebi mosala Shalom, shalom, na Nzambe nyonso, esika boza partout dans le monde, en Amérique, na Asie, na Océanie, na Afrique, mbote na ngai na bikela nyonso ya Nzambe, ba religion nyonso. Yabino yeyo, votre humble présentatrice, Maman Vérité Maquée, c'est la polyvalente. Le lot à se présenter, les bossons na bino, la Maman Vérité Maquée, c'était. Pour ceux qui ont la Maman Vérité Maquée, c'est après sa cabine, c'est qu'il y a un personnage. Le lot na une personnalité na lokola la sœur Niki Makiese. Vraiment na yeto partager parole de Dieu na bande konanga iba na Nzambe na bande konanga bikela munyoso ya Nzambe. Na partager na biso parole oyo Nzambe a inspiré nga na motema mpona na yebisa pe na bande konanga neka ka Bible elobi Yesu aso recommander et pas ya ba disciple azo recommandé et pas ya ba o nyos bandimela et comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, allobi aller partout dans le monde, aller faire toutes les nations mes disciples, aller propager la bonne nouvelle. Yango wana Zamba tenga na motema na ya na partage moko to partager na bino elongo. Ok, avant la banda message na ya après-midi lelo wana sans oublier na kobosa na te ko saluer mais papa na ngai c'est grâce à Dieu à travers bango de biso ba la sœur Niki Makiese tozo leka liboso koloba na part ya Nzambe nazo saluer papa na ngai conseil na ngai numéro 1 évangéliste Emmanuel Pedro Timothée le visionnaire de l'ONG Milipador. Papa Manuel Pedro Timothée, merci papa pour l'encadrement na bino. Pe nazo saluer les sous apôtre Hippolyte Ndeka na ministère ya Cantique Nouveau. Ok, thème na biso tozo partager l'après-midi lelo, thème na biso eza le temps est proche. Na yebite pourquoi Nzambe a inspiré biso, a inspiré la sœur Niki Makiese to partager sur thème oyo. Le temps est proche. Na yena message na ngai nde kaka na lobi na thème na biso temps et comme peine. Temps et comme peine. Na yebi ke to mesana ko yo kango, ke te comme peine. To mesana ko loba mo comme lokola d'âge et comme lokola slogan que à bientôt Jésus revient ou à bientôt Jésus revient et comme lokola le sapo quoi nde na ko loba. Ah to mesana ko yo kango banda kala pesa ka bongo biso to pota makati baloba kango. Ah baba loba ka bongo. Vraiment na ye ko ipesa message nanga pe na so beta c'était avec confirmation ko yebisa bino ke tant na biso et comme peine. Vraiment na so attirer attention ya moi na Nzambe moko na yebi ke tozo era mo so to bi ke tant et comme peine Yesu azozonga ngana na balite. Mususu akolo bangana na botité ngana sana projet na ngana voyager ngana na salivité non na tongité non na sombité mutu na mutakolo bebele oya bongisi kwa loba mais na bande lisusu koloba le temps est proche à bientôt Maranatha Jésus revient. Tokota na passage na biso bisika wapi tozwili message o ebimi pe bisika pi Saint-Esprit apesi biso inspiration sur message o le temps est proche. Bisika ozali to fongoli na makomi na Nzambe to fongoli Bible na livre ya Matthieu chapitre 25 verset 1. Wana natangi na kombo na Yesu. Nakotanga ka ne bandeli na osulisa na suka te po na kowela mwata. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ont pris leur lampe à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, apprenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec eux lampe de l'huile dans des vases. Comme le pouls tardait, toute sa soupir et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici le pouls, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges
se réveillèrent et prenant leur lampe. Amen, peuple de Dieu. Awa lisolo o lecture na uti kotanga awa. Jésus-Christ azalaki na ba disciple na ye. Pendant qu'azalaki na ba disciple na ye, Jésus azalaki na temps mususu akozala na ba disciple na ye boye, eza makambo mususu abandaki kolimboye na bango boye te. Eza makambo mususu azalaki koloba bango na parabole. Tant aza na foule azalaki koadresse bango message mingi na parabole. Mais tant akozwa ba disciple oyo bazalaki plus proche na ye, nda bandi kolimbole na bango. Awa, le passage au total dans Matthieu chapitre 25, Jésus-Christ azalaki na foule, devant foule. Azo pesa bango lisese, o eza parabole. Alors bi bon continent nzambe eza semblable. Ne place à la kisi bango na 10 vierges. Basi o miseka bazalaki 10. Bazalaki sika moko. Oyo mokondi atika ki bango. Oyo mokondi a promettra ki bango ke bozala esika wana. Loba amen peuple de Dieu. Bazalaki esika wana po bazela kozonga ya mobali ya libala. Bango nyonso bavandaki wana mutu na mutu azalaki kosala bakalkile na ye, mutu na mutu abandaki koraisonne. Mobali ya libala soka ye, eske ngai nakokota na sali ya noce? Eske ngai nakokota na rencontre ya époux? Eske kizala pena ngai nakokuta na mobali? Awa Bible etalisi biso parmi le 10 vierges bazalaki esika moko, ezalaki na 5 oyo bazalaki basi ya mayele. Ezalaki na 5 oyo Bible ebengi bazalaki ba femme insensée. Femme oyo nga nazolobela awa Bible etalisi biso le 10 vierges, nazo prêcher la femme qui est l'église de Dieu. Église oyo eza na préparation pour la rencontre ya époux. Nazote ya femme en panne te. Ndenge batu balobi na mois de mars toza na mois de la femme. Ok, c'est bien. Mais femme on a ma vérité, la sœur Niki nazo prêcher, c'est l'église de Dieu. Oyo ezozela bozongi le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi si oyo aza na lia préparation pour la kozela kozonga ya époux. Loba amen bien-aimé. Parmi basi au Bible etalisi biso, basi au 5 bazalaki ba femme sage. Bible lobi ba préparaki ba lampe na bango. Bazoki mafuta batiaki na ba minda na bango. Basi o bazalaki na révélation. Basi o bazalaki ba monaki pénété ba monaki musika. Popo mobali aya apesaki bango RT. Loba amen. Ayebisaki bango te ke na koya na midi. Alobaki na bango te ke na koya na pokwa. Alobaki na bango te ke na koya na butu. Mbasi oyo bazalaki ba femme sage. Bazalaki ba femme ya distinction. Bazalaki ba femme oyo bazalaki prête pour la rencontre ya époux. Bazalaki na vision. Puis bazalaki na révélation. Bango ba préparaki ba minda na bango. Loba amen. Basi oyo mitano mosusu oyo Bible ebengi ba femme insensée basi ya zoba. Bango bazalaki distraite. Bango bazalaki na kati ba futilité. Bango bazalaki na distraction. Na yebi te soki bazalaki na Instagram, bazalaki na ba Facebook, bazalaki na ba WhatsApp, bazalaki na kati ya distraction. Soki bazalaki na ba bar, na ba ambiance, na yebi te. Bible lobi tokomi na katikati ya butu. Pendant que bakomi na katikati ya butu, bayoka porte mobali ya libala aye. Mobali tango aye, basi ba se préparaki, bango ba konti na kati ya salle. Bango ba konti na kati ya salle bongi salaki, et pour la mwasi akuta na mobali. Basi oya zoba, bakomaki basudukaki. Oh balobi me a final, tovana ki biso nyonso biso 10. Bango nzokani batiaki mafuta na baminda na bango. Biso totikali boye. Babandi kosenga faveur. Soki otangi histoire mobimba. Tina na verset 13. Oko comprendre lisolo malamu. Babandi koyebisa ba femme sage. Bopesa biso pe mafuta ndambu. Soki tongo etani, biso pe tokosomba tokozongisa. Basa mayele balobi non. Bokende koluka pe bino moko. Bible lobi na biso boye. Pendant que basi mayele bakoti porte kangami. Na lingina lo bani na passage oyo. Na yebi ke sama teya oyo si oyoka mbala mingi. Na yebi ko yoka mona ba façon mingi. Oyoka mona ba ndenge mingi elobama. Na lingina pesa message nini. Moi si on a solo bela basi o mitani ya mayele. Eza église oyo eza prêtre
revient. Ce qui ton message qui ton yoga, l'iloba oya Jésus revient. Ton commissaire au slogan, ton commissaire au adage, bien aimé dans le Seigneur, Yesu alinga songa. Bilile monyoso Bible lobi na biso. Bilile signos, o Bible talisi biso. Yango so s'accomplir du jour au jour. Yango so kokisa moko na mokolo. Bana na Nzambe, essayez na biso to réveiller penser na biso. Essayez na biso to comprendre tant to komi comme si bana Nzambe toza ya kolala. Et si ton message na passage oyo. Et si ton message na biso kalaka biso ayakate. Et si ton message na biso ke akoya na ete. Ndenge batu mususu balobi na biso, batei balobi mokili nyonso yango ezaka mutakufi mutabotami. O mutakufi mutabotami. C'est bien aimé, mais na kosa binote Yesu azoya. Makolo eza na nzela. Nani oyo aza nani oyo aza prête pour la rencontre ya époux. Église ni les ya kobongama. Ya tika ki ba disciple. Jésus-Christ alobi nakei et si na kokisi mission nanga mais na kotika bino côté. Na kotinga bino notre consolateur le Saint-Esprit. Basala ki bangonos na chambre haute. Basala ki kobonde la jour et nuit pour adorer Nzambe na kata chambre haute. Baso zela kozonga ya mongiyeye kokisama ya liloba o Yesu alobaki na bango molimo santo. Molimo santo ayaki. Ndenge moko nkolo atiki église, atiki biso église ebanda wana, ebanda na chambre haute. Tout ça on a toujours tozozela kozonga ya Yesu Masiya. Tozozela Yesu Masiya ya mobile na libala. Aya kozwa église na ye. Tozozela Yesu aswa biso. Tozozela Yesu enlever église. Na position ni otozali. La position ni otozali. Église peut faire sa message. Oui, la convertissation de l'itema batu va se convertir. Église est contre la distraction. Message. Il y a comment la l'itema et repentance. L'église est autre à la souté. Basta il y a un sang de mon comme même église la distraction. Basta il y a un sang de si on dérouté. Mais non dit mon sang bateau Yesu appelle si bâton. De Dieu. Les noms papa, basali na Nzambe. Bon memi église wapi. Bon memi église wapi. Bon longoli message à repentance pour que nous nous soyons même compte sur la carte du temple de Dieu. Sache-le bien. Bible nous a jugé double. Église ça on a pas trois bongo la mitema. Et ça on a pas message ya ko bongo la mitema sala. Et ça on a pas trois banga masumu. Église ça on a pas muto abanga ko sala mabe, abanga nzambe. Pour le Yesu soki aye akende na kengo atata. Mais l'église des hommes est baba na nzambe wapi. Église to comme na niveau nini. Église des hommes est ba eke wapi. Toujours ici Yesu na croix. To crucifier Jésus. Yesu azolela. Alors Bible ça na ça qui le poulos wapi résultat nango. To futi Yesu nini. Œuvre de la croix, antima qui tribulation, antima qui sera crucifié pour l'église, antima qui soni, amema qui m'a souri dans son épouse. Les autres sont Israël soumis. To futi na monnaie de singe. N'a de comitate. Répentez-vous bien aimés dans le Seigneur. To bongo la mitema na biso. Totamboula la carte à crainte de Dieu. Fâche faveur bantoma batata na basali ya nzambe. Bomema masuwa bato nzambe malamu. Acha bato nzambe bosimba ngo malamu. Epesaka vie pesa kufa. Dieu est dans la colère. Onyo se passé dans l'église, l'histoire nzambe kangami te zomona. Bo soto nyose comme
Yesu akoya kozwa nani? Yesu akoya kozwa nani? Résultat être de la croix eza wapi? Loba amen bien aimé dans le Seigneur. Moi si esengeli azala prêtre. Moi si esengeli atia mafuta na mwinda na ye. Moi si église esengeli azala remplie du Saint-Esprit. Église esengeli azala remplie du Saint-Esprit. Saint-Esprit azala en action. Nazoyeba ntango tobokola mitema sika wana toza bana mikie. Na neno 91. Ba groupe de prière tant mais attention tout ba sac ya midema to kandi to sali clôture ba sac ya midema. Na neno 91 wana ozomona ba église en tout cas fort. Ba ndoki na ba quartier ya église ba okweya. Ndoki akili le kapena ko kite na moto intercession ka ya chambre haute ya groupe de prière wana ndoki na quartier akweyi. Mais lelo ndoki a trouvé pour tout lien demeure ya paix. Et ça na quartier ya église. Donc, il y a ce vontade dans l'église à opérer. À l'année, si vous avez à changer le pasteur message. À télé, la porte, on va sortir ses masses à botoli bango. Mon comme ceux qui vont vous vider. Votre pasteur, mon évangéliste, ça la porte l'église. À tout dans la mort, on l'église est célibataire. Donc, na bossa l'écoute. Pasteur, alors vous versez nini. Église est là, il pongi, mouya au centre, et vraiment, même la Bible et lobby, Saint-Esprit a ça, quand les sika, ils ont la soumouté. Tant que sika, ma soumou, ils ont la casse, ils ont la tristesse, Saint-Esprit va agir. Non, mais Église, le lobby, mouya, ça, besoin de ça va soumouter. Et ça, le pasteur, sur la côte, à sa intimidation, à gangi, à tema kelele, bisou va serrer le corps, pour qu'on puisse supporter ma kelele, vraiment, tout ce qui a crucifié Jésus. À bientôt, Maranatha, Jésus revient. Église est parmi les cinq vierges sages. Église est parmi les 5 femmes qui sages. Tout le monde a fait pourquoi. Ce qu'on a fait en mars. Bien aimé dans le Seigneur, Bible et lobby, même nature et son Seigneur qui sauté. Mais les lois, les lois, et sur le bébé, sur le côté. Moutozaki, les gâteaux, on a 10h, 11h à Koufi. Tozaki, lobby, le la Koufi. Donc, comme il y a quand on a des émotions, ils sont Seigneur qui sauté. Ma guerre, comme il participe par là, ma boca, ma guerre, ils sont saignés de sauter. Comme il couvre ma paix, comme l'équipe, et devait surpasser. Rôle, il y a église. Église, ils ont sali. Rôle, l'église, ils ont joué les lots. Pour la sauver la âme. Rôle, l'église, ils ont ça les lots. Pour ma âme, va ensemble, va la sauver. Pour ma âme, va ensemble, va piquer. On est comme la carte, ma commune ensemble. Tout ce qu'on pratique, on le soutient pour la ligne. Bien aimé dans le Seigneur. Message all. Et ça la passe. Message all. Et même la repentance. Oh, tu vas pas consommer la sentir à rien. Tu consommes ma soupe à couleur nuance. Tu sens la qui douma n'engue nuance et foutioni. Oh, yiba na n'engue nuance et foutioni. Oh, quoi qu'elle va te malade au moment où tu salionines. Oh, bout il y a un peu conseil ensemble qu'on dit la condie sur ma scie et foutioni. Mais yeba kolomokil azoya. Chaque chose a son temps. Pour la lobby, réveille-toi toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Que Jésus-Christ a éclairé. Tout ça est la tango. Nakanisa message nanga. Ezalaki yangwana pour la koyebisa na bana ensemble. Tobanga nzambe. Zamba zali. Tobanga nzambe. Peut te servir Dieu. Tout ça la bolam ebele. Ça la bolam. Qu'on les batte Bible lobby. Oya so ça la bolam. Ale
lembaté, asala na tongo, asala na moy, asala na pokwa, marquer ma meilleur souvenir, bon là mon Bible c'est que ça là to pratiquer amour, peut totambola la crainte de Dieu. Femme où on a enseigné les lots, c'est l'épouse du Christ. L'épouse du Christ, c'est l'église. Eza église na yo, église nanga, église na biso, église biso nyonso ba na Nzambe, bato totikala na lié ya préparation, totikala pona kozela mobali na libala aya, nani akozala couronné, nani akozala couronné, basala Nzambe belé, et si bokoti loge, bana Nzambe belé, et si bokeko se prosterner devant maman, bokeko se prosterner devant bal, bolobi ke kolo azo salate, kunezo umela, à cause ya bozu ya mokili, à cause ya bo centuple, ya lobi na siècle présent toko centuple, mais na siècle à venir toko hériter le royaume des cieux, okoki ko zelate, okoki ko patienter, olobi non 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 non, au centuple nanga na ke de kolukambo e pa maman, na ke de kolukambo e pa bal, na ke de kolukambo e pa tata moko, na ke ne pa banganga kisi yeba yango oko rendre compte. Oko rendre compte, sache-le bien, oko rendre compte. À bientôt, mon colonna église Azoya. Na yebita kokuto na position ni. Akokuta yo na position ni. Ça va message na biso ya papa lelo, bolimo santo, asima motema mutu moko. Atoko recevoir nyonso na lobité, ezalata na moko oyo ko saisir. Pour recevoir et même la repentance et ceux qui posent la position à malamu et à fermer le sous et personne le sous ma casse au persévérer au lembater au trahir Jésus quel que soit ma temps aux zones qui savent quel que soit ma moment dur cassé et à fermer pour osana Yesu Masia qui nous a besoin d'inaye vraiment Nzambe apabola bino Nzambe apambola ndeko na ngai oyo azanga te kolanda ba prédication la d'exhortation na ngai azana kati ya Allemagne na Berlin Tété Thérèse à la maman de princesse Vanny vraiment Nzambe apambola yo pe papa na ngai chantre de Dieu yé pe azanga kate kolanda kolaige papa Philo mo pepe na kati ya Allemagne pe na maman na ngai maman ya kiese pe na Paris eza pena ndeko na ngai oyo alandaka pe alaikaka ye pas chantre de Dieu ya papa Basaoula papa na Belvi vraiment eza pena musali na Nzambe papa na ngai ye pe azanga te kolanda pe kolaike évangéliste ben Rocher Mwako na église hôtel de fée na Saint-Brieuc vraiment bino nyonso basali na Nzambe nyonso partout bozali Nzambe ya lola akanisela bino oyo boza fidèle na Nzambe bozala toujours fidèle na koloana azalaka na nyongo boto te alobi l'ouvrier mérite son salaire afutaka biso na temps opportun que Dieu vous bénisse merci beaucoup vérité makie setika na yebisa yo miki oyebi mosala